kuna na zamba sala makala ba oteka na 30 000 francs. Osomba 30 à 70 000. Pina moya ngo. Makala zote kama mende ete kama penda te mbongo ezate. Mutuka makala ko ya awa. Ezo sala 2 semaines makala ezo sila te. Donc mbongo ezate batu mpembo mwaye baso makala ezate. Mbongo ke wapi? Oh. Mbongo fo ebima na gouvernement. Mbongo ezo bima te. Mingo le banda ya 2000, 3000, 4000, ça combien na 8000 francs et coloque na 20 000, 25 000. Mais quand le bela biso, o eza wenzeni komba wenzo. Bon, bete teka na point c'est yo wenza ikuite. Wenza bana ikuite ka bete teka na point na bitabe. Maintenant tu bela batu. Ya yiki, ya. Wete ka ke mikungu ya banjinji. Banjinji na betu mikungu na betu ya banjinji o ya. Na boya ko na ndapo matata bana ba erebeba na luka mbali wa kimia ko ai mo mbala Kongo mbala ventilier na ko lia kaka loso papa kimi matono mingi bana membre balandi ya chef ngungi nzamba nzamba le grand bokache bolole yangwe na lolenge tena talisa kabino na yabiso poti non matono mingi bana membre balandi ya chef ngungi nzamba nzamba le grand bokache bolole yangwe na lolenge tena talisa kabino na yabiso podcast télévision toko talisa kabino be culture toko kendaka na bino na émission masolo pe mabina yango te bomoni nga wa bino le grand bokache chef nzamba nzamba toko tambola kana ba mama toko solola awe te bomoni te na memeli bino a tozana wenze ya bitabe wenze ya bitabe bomoni soki outi aéroport Anjil okiti olekabe Pascal oleki Pascal okomi après lundi bitabe na sia soti mouton omona be wenze wana mais na kotalisa kabino te wenze wana ezana biloko ya kitoko bateka ka biloko ete ya bato bandundu bokolia biloko ya kitoko ba mayebo kitoko ba makala pe yali koteka ma ambiance pe bien pe ezana wenzawa ezali wenze moko ya kala oui yali be wenze mo ya kala wenze wana vraiment za wenze kala pe yebana soki olingo somba pe bilei a olingo lia bilei okoleka be na wenze wana yango te tokosola be na ba mama te tokotalisaka bino wenze yango makambo ndenge neza koleka wa mais a tozali be awa na makala makala ngo te tokoteka makala ngo ekouta be wapi tozwa be papa ali be wana likolo matondo papa na ngai mbote papa mbote papa boni papa bien papa na moni bino boulot na boulot 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 papa boulot somo balobi débrouillez-vous pour na obika te otobika mais loba oui mais ko makala oyo euti be wapi makala euti mpuru impungu na mboka bateke na mboka bayaka wana siko basaki mo combien sac to tek 70 000 mais kuna sikoyo kuna na impu kuna ba somba saki mo combien sac to somba 30 000 OK mais mama lembe bana mambo moni bulo kaka doko luka de somo pona mama bikate mbote apana nga yaka beto sola masolo na biso na biso podcast télévision mais malgré na boulot mbote papa na ngai boni santé kuna kimia ali to monyo awa yonde gérant motoka te ngana de chargeur Bosco mekano ko tonda bandeko na biso podcast ba ko na biso makala ngo boye boko somba ngo kuna be combien pone kitape ana ngomba Kinshasa kuna na zamba sala makala ba oteka na 30 000 francs ko somba 30 à 70 000 puis na ngo yango wana Bosco asko ko kitona petan pe bozo kilisa makala faut pas se bino moi mosolo te atika caisse de brevut so lukito kolia te yango wana mais wana soko zimbongo banzele belé ke zongi biso biloko wana ezala te to bapano so babuso bana te OK merci beaucoup yanda biso podcast télévision to libe ko tambola kaka na ba mama ko sola to tape mbote mama na ngai mama na nga boni kuna kimia mama to monyo awa ozo teka be awa ozo teka pe makala nazo teka makala o tinda kina mboka nde ye Tiko wana siko makala ngonde ngo tinda ka bongo yo moko kenda ka ubi o tinda ka beba papa kendeke akei wana siko makala bongo moko oteka ngo be combien 70 000 donc c'est que makala 70 000 wana ozimi lekebele te nazo milekebele te moke kaka OK merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision bomonete to akotambola kaka mama ibwe ni tukembote muke bien mama mekano ko tondola biso ko lobela biso awa wali pe ko teka be makala
makala ezotekama mende etekama mpenza te mbongo eza te mutuka makala ekoya awa ezosala 2 semaines makala ezosila te donc mbongo eza te bato mpe moye basoma makala eza te mbongo eke wapi mbongo fo ebima na gouvernement ti mbongo ezobima te mbongo eza ya kokangama moto awuti mboka na mutuka makala asala 2 semaines so toyebi te bato oyo baye koteka makala bana bafete ndenge nini no banda ye asala 2 semaines mutuka makala ka moko etekama te bosiko bandeko balandi bali be kolanda biso mekano koyebisa bato walima abi popola makala ou bien yo moko osomba be makala na yo mpona mpe mama popola mpe makala bakoma te te nga nateka makala te biso nde tosangisa 2 personnes tokaboli babenga biso bamama bikabula mama bikabula ozwa makala okaboli mpe opesi kuna so nazwi makala na kaboli bakopesa bino ata mwa 1000 fois bokaboli na moninga 500 ere mosusu mpe bapesa biso mwa pushere ya makala bokaboli kana poko ate osala kaka bongo moni osombi mwa matembela bana osombi pondu ya bana okelambela bango kitoko bana membre mama ibwe kuna aye yango alalo kasi ibwe kusa otubashi ezali bongo bomoni mama kusa ntete mama nzuzi ibwe mbote papa ibwenge mbote ibwenge bwala mpasi mukesonga nge makala share tampila beteke nyoka mabwala la betu bose kuba bonde bazoba mbonga ke Monica ve kamene sampidi ave bana bato diave bwala ke marché bien ve bana moketanga na mpasi mbongo mpasi tate betu pidi nge mona nge ba makala demi na demi na tange ba 3000 ngeda 10 bana ngi mutindo mbongo ke Monica ve mbongo mpasi tampila mesuma mo kibungu pidi kibungu fiot nge mona mbongo tanga 5000 ngeda baka wenze nge sumbila bana bima nge tangisa bana bwala mekuma mpasi mbongo ke Monica ve en tout cas gouvernement atadila be makambu ya mbongo ke Monica petike souffrir bwala mekuma mpasi en tout cas petike nyokama kitoko mama mengate kutubla betu kibungu yai yoke ikwa bonde kibungu ya boke teka 50000 ngeme basisa 50000 ngeme suma kibungu bakala 50000 kuteka ngeka nge tanda mpida nge baka ntanka 3000 ngeda suma ba chasse tika leta ke kinga nge ebuna na 3000 ngeda 10 bana nge mutino mpasi mweso nge papa bwala mpasi mpila ve beteke nyoka mata bonde bete ba jeune fe bete kuma bonde bankaka bwala mekuma mpasi beteke nuna donc beteke marcher bien fait beteke nyoka ma vraiment merci beaucoup bana mama ibwe kuna betu mwa bien mugetu bapiri ai boyirika pays boyirika ala ntete matata kuna tante matata kuna tubila boyirika luzingu pays ko bonga betu singa bien bana me bashikana nzonkanda mais pays ma ya bien yo kelve boke futa bana bien ve bana ba plomé boke souffrir en tout cas bobongisa kaka nchi yo bonga betu nyonso kuma bien mukena yo yina OK yoke pilina bandeko balandi ya biso podcast télévision pour comprendre tozalia na wenze ya batabandundu wenze mo bateka biloko mosi ya bio bami mosi ya mbote tata luta nange luta tête na tête mambo ke mbote be ke na kutambula mama kusash mama kusash kusa ibwenge ibwa kuna mama ibwa nitu ke mbote tubila betu batukena kulanda betu nge vraiment nkikemeke les grands coopérants quoi muke les grands coopérants papa mwe kwenda mwe voyageaka mwe kwa na bakikwiti bamfinda nyonso na mwe tambulaka mena mama mekano kolobela biso ndenge waliko tambola o voyageaki pona osoma be makala yana oui na voyageaki na ke na somi makala ya mwana na ye awa toteka awa na wenza bitabe na pe koteka pe na bénéfice be malamu bongo kaka mwa 5000 mwa 10000 essentiel ka bana ba mona moya ya vivre matolo mingi balandi ya biso podcast télévision bekeka na kutambula bekeka na kutalisa benu bima pila okena kuluta ngeke na mona mama melala mama ibwe ngemelala mama melala sana nkingemelala muge wanzala nzala ngeme teka oteka kelve mbongo kelve betike na bitula sana nki bitula mbongo kelve mama ibwe oye mbote fiot mama mekate kutubila betu makala ya ngeke na kusumba yo demi ou bien ndambu comment betike sumba mbalanga saki mo ave demi
demi ke na 37 000. Voilà peso oteki pe bénéfice kitoko. Bénéfice ya malunga te. Ka mutu pasi ya pamba. Merci beaucoup. Mama na ngai tozali wana beto na utambula tozo tambola kaka na bandeko na biso ya biso podcast télévision totaliawa awa tozaliawa na wenze ya Bitabe. Wenza Bitabe za kitoko mingi bomone te makambo sala mawa na wenza Bitabe kitoko makambo koleka na ya biso podcast télévision tango te toko ebisa bino twalibe ko tambola pona to ko bundaka be pona culture na biso ezala be malamu to tambola be kitoko e osala be kitoko malamu pe mingi yango te na bisi bino na bino no to bolinga kanga bino le grand bokache chef nzamba nzamba tozana bino ensemble twali ko tambola na wenze ya Bitabe yango te na obeta sete na loba mingi abonnez-vous massivement bisika ezwami bino na ya biso podcast télévision mbote mama na ngai nguba ikwa combien? Oh 2000 au 1500. Donc c'est que tant auto za nango za tant nguba eza pena tango na masango na safu na anana. Mais est-ce que mama nga meka kolobela bandeko bazolanda biso o eza wenzani? Eza wenza tipo. Wenza tipo. Mais pourquoi ba pesa kombo wenza tipo? Ba benga na suma kasi. On to pesa wenza tipo. Donc botie ba bengani be balandi bino. Obi. Eza wenza tipo ba benga na kabiso na basoda. Yango to pesa kombo wenza tipo. Mais ka sonne ba bengani bino wana sebo futi ben pakute. To futa te ba benga na biso kaka. Pona ni ba benga na. Balinga te wenza balabaleza to kota na kata liberté. Mais ka bokota kati eloni eza. Kota fo eza malonga te. Foto to pota na kabwe. Kuna sonda na poto kota fo ebele fota na fo 200 000. Ngana na fo 30 000. Kuna na kota ndeni. Tipo ba Holanda bino. Makasi na basoda. So beto kimika bongo. Anto pesa ngoko wenza tipo. Wana bana mambo ya tozabe na wenze ya tipo ndenge mama lobi bamesana be kolanda bango bamesana be kokima ibwe mama. Moi bien. Yake mbote. Moi mbote. Ibwe niti. Ni très bien. Tu bien te bandeko balandi ya podcast boke na Holanda be. Pe bon te bisou. Mama mekate kutubira bet kwako. Wenze yai. Yoke zina no inki. Wenze moi va côté 20, moi va na mabanza. Mais siko poyo ko soma ni na wenze. Mungu sosa bima oteka yo kelve moi vutwa nanzo. Inki bima. Mangusta. Yo kelve. Merci mama. Iba kuna boboto. Ndeko ma papa. Mama. Balana beto podcast boke na Holanda beto. Tubela bo pesa bombote. Mbote na bino nyonso. Boboto na bino. Chi lipope, pesa bo lipope. Likam na bizu ya bandera podcast. Babone to podcast ba sepe ba pesi lobe ba bizu mama lobela biso awa na wenze oyeko lukani. Papa na oleka na uti musika na lembi. To luka blo oteke ezate. Yango to yana biso makolo to kiti na quartier un transport ezate. To bendela malembe tito kenda. Ti mabanza. Makolo olemba te. Papa to sa boni pasa Congo. Merci mama. Bana mambo ya balandi ya biso podcast télévision toza bino longo. Mama nana mbote kuna Mama ibwa kuna banana kitoko boni santé kuna mama. Santé normale. Mama nanga lobela biso batu ba kondimate ba bona podcast ba kondimate commerçant ndenge nino moi suki kitoko moi tenti kitoko ndire moi na Paris. Kato sala bon faut ça la propre tant okata nana. Faut ça la no yo mo propre. Autant on ça propre ba on appelle le propre pour ça mutu falia. So ça salité moi muta pour ça na ezate. Mais comme mekano kolobela bandeko na biso banda podcast awa toza pene ya makambo mekano kolobela bango pesa bano bizu to bana masolo pesa bano bizu babone na biso dans la salle pesa bizu na pesa bizu mais ça bango action te personne en salate na ki soni wakasi to na ndenge nini yo boy bizu na boy na ngabizu mais so vena papa pesa moi lipo bon la pesa bango lipo maman mekano kolobela biso bita andana oyo combien moko andana moko totekaka 5 000 6 000 francs donc akoli 4 000 3 500 dans soi mais est-ce que meka kolobela biso ndenge bozoteka pe vente pesa normal na décembre bon vente eza penza te parce que mbona maboko bato eza te
vente eza te tosomba na pasi osombi ti mariano oyebo ekandakanda oyebo transport passe makasi donc tokokabola bénéfice na bachauffeur transport passe makasi wana mpe nga pepe boye anana okata combien 500 000 francs bandeko podcast nga mpe naza kolakisa bino chef nzamba nzamba naosomba be anana na ngai nakozwa mwa 500 na ngai eza wa ingénieur safu mwa 500 mo otyaki wapi opimelaka be 500 bandeko moi bapimelaka 500 nakoluka be na poche na nga kaka natala soki mwa 5 ezali nasomba mwa anana na ngai balobi toza période ya décembre il faut mwa vitamine ezala te mais ko mwa vitamine wana ntango ozolia vitamine wana mwa lipopo pesi mama atali mobala aza vitamine kasi te ntango osaleli yango papa bien na mesa donc papa ntango alia ezongisa énergie esala mpe bien ngai natika te mwa oyo eleka boye nalia be andana te ezala be koloka pesanga be ya 500 nalia yango bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni nga bino le grand mboka chacha fu nzamba nzamba nakolinga bino be mingi nakopesa bino be merci mingi eye papa nanga boni leoloba bananga anana ba mama na bien mingi balandi ya biso podcast télévision bomoni toza bien ensemble tobeta bino mapitolo oyo esengani mama ibwe mama mama na ngai vers combien vers mbinzo oyo eza wonza na biso mama na ngai oyo eza wonza na biso bato bandundu bandeko bakolanda biso tosomba babe bilo ya kitoko awa okokoloba mo liloba vers mbinzo mingolo ikwa vers mingolo ikwa mama mingolo mebanda ya 2000 3000 4000 ça combien na 8000 francs ekoloke na 20000 25000 mais kakolobela biso oyo eza wenzeni komba wenzoni bon beteteka na prince yoke wenza kikwiti wenza bana kikwiti ka beteteka na prince na bitabe maintenant tubela bato yai iki yai yamwetekake mikungu yai bandindi na betu mikungu na betu oyai bandindi oyai bandindi ina ikwa bandindi yai 1000 francs ya 2000 francs mikungu ikwa mikungu yai 2000 francs mais kana kolobela biso ndenge mpe walibe koteka awa walibe muta bandundu te bete banta bandundu mwe mwana kikwiti bete nyosoke banta bandundu ve meyoke marchandise beteteka beteteka banta bandundu pamba ve mais souvent namoni be na wenzoka biloko bandundu yoke kabima banta bandundu ve beteteka bima nyosoke lawa ya bantu nyosoke diaka bima beteteka bantu nyosoke diaka banta bandundu pamba ke dia yo ve mais kana kolobela biso mo réel soit oh yayinki yai bukolokoto ina kachondi yai inga yai mukedi na beto wankaka na beto mukedi amasa mukedi na beto amasa in campus ashi mayebo yai kwa kikoto bukolokoto yo me banda na 2000 yo me matati suka 15000 ekolon suka na yo 15000 ina mpika mpila moshi prix moshi kaka nyoske ka prix moshi bicarbonate beteteka mwa mulangi na 2000 francs mena mama meka kolobela bandeko na biso bata bandundu bana ikuti boke na kolanda betu yebisa bango biloka bandundu eza ndenge nini na marché na biso mama betu za bima na betu deja bata bandundu bandanta banda kubutuka na beto inki mutindo ke treta beto ke te diaka yo ke pesa betu santé bima bien yo ya bete teka yo ke vena formol ke bima mochi naturel bana na betu ta bima na beto ya yo ke vende bima ya formol beno vanda beno dia bima na betu betu me sepela sana beno merci oh na moni pe client za mama ibwe ngeke mutabandundwa ngaza mswahili habari mtoto yangu mimi napenda sana amupendelia mama na ngai boni kuna malamu ya boni yo pia mama boni santé santé za nango boto moni yopo kochi wenzo te na koti
Oyo soma ni bena wenze. Na oteka savon na ngai ya basani. Oh, savon basani. Savon oyo muto sala ngo bendenge. Nga moko muna sala yekola na classe. Yekola na classe. Enika pe bilamba kitoko ezo sa. Basani kitoko. Enika basani kitoko na sala ngo moko na formule nga basali na classe na biochimie. Mo ya zono savon yo. Bande ko balandi ya podcast ba mona be savon ngo me kala ko loba ko sala ngo na machine ou bien ndenge. Na sala ngo kana maboko na bassin na nzeta fufu. Na zuba produit no sonne batangisa nga na classe. Na balolika na mai na nga malile sili na tena bapo na zoteka bato sukola ngo basani eza kitoko eza makasi nga mo na sala na maboko. Oh, ça va ki bola bola on ayoka. Ki bola bola yango oyo. Ya biso ya bokoko. OK. Maintenant boy combien? Oh, 1000 francs, oyo 500 francs. OK. Merci beaucoup. Merci bana mamba ba Monica Kalokwa toza otamo na bino na podcast télévision. Mama kwanga mbote ibwe. Mama langa ibwe ni. C'est bien. Maman, mais quand on le bateau, bakwanga oyo ezo uta wapi? Kwanga uta plateau bateke. Basala ka nkuna. Et boy kwanga boy combien? Oh boy, tous autres 1000 francs, 1500. Mais tu peux ne pas bozo somba kwanga, bozo teka kwanga, bon on a pe bénéfice kitoko, marché kitoko. Bon, ata marché za bon et loka to mesa na moyo tika ngwezate. To la ka ba 300, to la ka ba 200. Ba difficulté ni beaucoup tango tango foyo ke oluka kwanga ba difficulté ni ba pasi nini bon bio to luka kango te bango mo bazayaka nango bakoto nango na kati ya ba dépôt biso na tongo toke to sombi yango ni to yena moto bani koteka. Merci bana membre balandina ya biso podcast télévision bomoninga wa bino les grands bokatier ya ngwa bolole mosenzi moto makolungu ndeka na tambolaka koyebisa bino masolo ya kitoko mbote mama la ngai. Wana oni bakisi nyozo teka. Na teka makasu mundongo ngadiadia eza kisi na biso ya bokoko pona mikongo pasi. Pona makolo pasi mikongo pasi donc esalisaka makambo ebele. Donc yo vraiment big ça batu. To biki saka na sensi ndenge ko salaka soko leleli nganga na yoka mikongo pasi na saleli yo tangawisi na saleli yo mundongo na saleli yo likasu eza kisi na biso ya bokoko. Na moni bino ba mama ya bakisa bakoro bozama bebo panza mabala bato te toko panza te toko bongisa so mwana yoka nzoto bien te to salisier na ko panza te fona bongisa mwana nyonso asalisaka mutu eza te oyo boti ya balabala pa kosunga yo papa nanga na moi mokonza kisa bokoko ya ibwe papa papa alibe soda bana mambo bomoni ndenge tozo tambola wa toza be na wenze na biso awa bima ya kikwiti bima ya bwana na betu yoke mbote pangi ibwe ya ikwa mbote ibwe ni Nite très bien. Maintenant tu veux ya yinki kima Ina misombi. Bisombi yango yoke na uta wapi Katuka na gungu ikwiti na mfetu bana na nani na bandundu na bandu okuna ndebo eshimo na bamasa na bete simbilo ao na bete teka ompingi wana bisombe zo uta wana boy moko boy combien moko boy 3500 3500 mais eza mokete eza nyine eza mbongo eza mokete misombe eza moke bisombe eza moke ya 3000 moke bon ça va transport ne do soma okuna tine do tekela ngwa intérêt pesa te donc mi balé 6000 mi balé 7000 moko 3500 so kuna dote to soma na 2800 so la transport tiawa so te na 3000 lo ezati bongo ya yinki bankuluina ya ngempi bankulu pi ya munu mais quand ko yisa batelo kwango oyo esala beni na nzoto oyo bankulu bando bakolanda biso bankulu ezala bololo et traiter malade belé sucre tension malaria na bana bébé pe basinga libumwana ibimana bango libumwana so tele mandamu na mayo pesie asumbi basalite wana ezala kisi bande balandi ya biso ya podcast télévision balandi ya biso podcast TV bomoni mboka na biso bwana beto eza naturel biloko ete bankoko bapesa biso biloko ete bankoko bakotamwa na biso eza vraiment naturel o eza bankulu bandeko bapende bayebi bachoko bayebi bambunda bayebi bankulu ezaka ben tomo mingi bankulu soki nesi oboti bébé moyen asala kaka eza te pili ne moyen asala kaka eza te buma bébé eza ovimba otia yango na mai
au lieu si yango bébé non le bana melise maiwana melise maiwana ti ova atama quelques minutes au moins obimisa basalite wana nyonso wana bumu etikali epepele mais sopenga mpe na lien nango na meki yango esalanga problème te mais ya bololo bana bon maintenant olobani na bandeko bakolanda biso bapende nyonso bakolanda biso na bilo ya mboka bon loba il faut préférer balia bilo ya mboka bilo ya vie fe eyebelisa biso mabumu fort musoma ya aza munene omate santé na eza santé ya bien todo biloko tolia ba vivre fe eza bien te il faut tolia ne bilo ya mboka oyo yango nde banapesa biso makasi mpe tobanda umela mpe na se ya moi wana mpe conseil ya bien apesi bandeko balanda biso mais ababi eza be wenze ya bato bandundu kaka nde basalaka wenze ya biso eza bato bandundu bilo ya biso toteka biso eza bilo ya bukoko yango nde toteka biso toteka bilo ya vivre fe te biso eza bilo ya bukoko wenze na biso ezala bongo tobengaka wenze ya bandundu. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision toza na wenzo yo ndenge mama lobi wenzo yo bako benga ngo be wenze ya tipo yabo moni ngai wenzo eza wenze ya batabandundu to mona be bima ya batabandundu to moni kilebo eza mayebo mai mbote mama na ngai ibwe bonne santé bien santé malam meka ko biso to tama wana kiuti mayebo oyo eza komo nango nini to ngi ba be komo mayebo non te koma mayebo yo komo nango nini boka ti to filmer te lo baka koma mayebo yo na boy bo filmer ngandi bana mambo moni mayebo yo ya libe mayebo moko abenga ngo kilebu eza kitoko bomoni wenzo yo wenze ya batabandundu wenze ya kitoko biloko moko pe ya vitamine olia ngo pe tout et oleka be malamu mingi ya bomoni na biso podcast télévision to tambola côté sarabino be culture ya libe kitoko ya libe malamu mingi yango to mbote mama na ngai mama ibwe bonne santé mama santé est bien mama batu balobi wenzo ya tipo ezaka wenze ya batabandundu valeur ya batabandundu batekaka biloko ya batabandundu ya libe bongo ezali bongo te toza bekolo nyonso totekaka ezaka bato abandundu pamba te mais biso tozoteka biloko ya bokoko na biso oyo toliaka na bamboka na biso bongo ze koloni ngai naza mupende wabanda ngabanda papa ne ambariana ngudi mwabonga papa ne mama nanga mekano kolobela batu oyo bwe mikungu oyo eutaka wa mikungu ya igeka tukaka na kikwiti bima bantu abandundu kana okatuka na kikwiti yo kwisa na babisi na suka betu sumba après betu kusutula na zandwa wa betu banda kuteka mikungu ya ibankulu na mukedi na betu ya kamposo bandindi mpiyo ina bima na betu ya betu gedi ana bwala na betu yo ina mekano kolesa batu bakolanda bamoni mukedi ya mai yango wana bicarbonate ya mai esala nini na nzoto mukedi ya masa ke bien yoge manisaka maladi na ngona bandeko bamona ngo mukedi yango obozoteka yo ya laksa bo mukedi ya masa bicarbonate bene na Kinshasa ke binga bicarbonate betu ke binga mukedi ya campus betu ke lambila yo bandindi betu lambila kilebu betu lambila sasa mukedi betu lambila ngai yoge vandampi bien na kutula na mukiongi yoke lawa yoge manisampi maladi na nitu yoge katula bantu na ke vimba bantima ntima ke vimba yoge tanga masa boge nwanga mukedi ya ina suka na nkokil bantu ina ke na obésité ba ina ke nene boge nwanga mukedi ya isambu yo manisa graisse na mavumu na bokuma pepele bantu ya diabete boge nwa mukedi ya sambu yo dimine bo diabete yo bigala na normal bima ya bwala na betu ke diaga yo yin OK siko mena yebisa biso bicarbonate bo sala ngona nini bicarbonate ya betu ke sala yo na bima ya ngashi bima ya maba bozenga betapi na yo ina ya ke na bansende après bo baka nti na yo ina boke binga musomoni yo me panza na TV sambu yo ima yo sala ngashi nde betu baka yo betu vukisa yo boyoka yo tia nyonso kaka diba na diba kimankaka kelve be yoka yo tia après nge kwisa nge tula yo na dilonga nge baka kileku nge tula nge banda kutula masa yo ke tanga moshi ti yo ke bashika purifier pidia nge tula na mulanga nge banda kudila merci beaucoup mama
bandeko balandi ba kolanda biso ka toujours na ya biso podcast télévision tomoni mama ibwa kuna tomoni tozana bino awa makam kitoko ya libe kolekawa totane mama ndenge aosa mikungu mama na ngai boye ozolungola baposo moka tu bafe sananki mama na ngai boni mama bien ame mukweza kumudika lunga dudu kwadika mikungu mufeti bala kudia bien yima yakadukile gembo yeni edwakala bien mu mikungu kasha ato gembo adikuduhagila ndambo egi yima ya magando katali dwadikile nu mikungu mu priya bien merci bana membre balandi bokolanda biso ka toujours tozali na bino ensemble mbote papa na ngai tozali bino ensemble awa tozabe kotambola na biloko na biso ya mboka ya libe kitoko mingi ya libe malamu mingi ezabe kitoko mingi mais tomoni biloko ya kitoko awa balibe koto mbote papa na ngai mbote bokisa be masango wana moni bandeko bana membre bali kokisa masango balobi débrouillez-vous pona obika samo sano pona ke liboso oyo boye mama na ngai masango oteka wana 1 2 3 wana momoni baokisa masango akolia toza na période ya masango bomoni débrouillez-vous masango eza kilo makasi bomoni bana membre balandi ya biso podcast télévision bomoni tokutanaka be na makambu awa bali kolia masangu ya kotokisa ya libe kitoko mingi eza bien makati mbote mama na ngai wana bomoni tozana bino ensemble tokotambola makambu ndenge ezali ndenge esangeli na ya biso podcast télévision tozana bino ensemble ndenge ni mbote mama na ngai mama na ngai bandeko bakolanda biso bamoni nzungu nini na ngwana ezokita eza nzungu masango masango batokisa eza kitoko makasi mama na ngai bandeko bakolanda biso siko masango ngwana bakilisi ka bongo ba ya moto bato basolia balinga ndembule beti boye balinga masango mo tembola makasi masango malile eliama ya passe penza ya moto kitoko pela makasi what's masango mo combien masango da 2000 1000 francs 3000 1500 500 bakata mobimba 1000 francs katikati 500 merci mama na nga bando bakolanda biso tomoni safu toza na période ya safu tokomona na période ya safu na ebimi déjà esili eza na cher makasi kasi ti ba janvier tokosomba kona ba 20 000 ba 30 000 posafu pele boti makasi so mbini to tokosomba ba filet oyo mbini ba 380 ba 350 pasi kaka pasi mboka pele Kongo eza na pasi makasi neti nga oyo akenda kodefa mpona aza na mbongo te akenda kodefa soki ake nazwi na teki nazwi na mbongo bato asali nini na pesi soki nazali yango te mpe asali afandi na ngai pasi kaka yango tosenga pepesa nini ebongisa mboka tozwa mbongo tozwa mpe bafona biso moko otali bafona biso moko te yali bongo bana membre bandeko balandi bazolanda biso na biso mpo ekatelo mo cameraman sunga biso oyo ezali wenze ya bitabe wenze ya chipo zila bango saute mouton bon ezali eza ya ngamba njili oyo bitaba kala na ntango afalama ntango lumumba bitaba kala yango oyo quartier douche mpona ndako teka bamasango bamanioko awa oyo tobe yango tipika yango tipika yango wenze ya tipika nde yango oyo oyo shaini papa oyo eza ya biso podcast télévision bandeko podcast baolanda bango mpesa baona bisu kasi yali bo kitoko na ya biso podcast télévision mo cameraman zwa bandeko bamona bana Paris bana Poto ya biso podcast bomoni toza na se ya soti muto ya bitabe yali wenze moko ya tipo soki oyo komona ko découvrir biloko ya bata bandundu kolia kitoko makam kitoko totambola mama na ngai tosola te toza na bino ensemble makam ndenge ezali tozotambola olobi nini abinini aza mulu baabanga kasi président kolongola akobengana ye akobengana mboko yebi te mboko eza na biso nyonso ekipe ekolo te bakongo baswahili baluba bayanti bambala basakata
ekolo nyonso tout ça yango yo donc muluba nda obanga muluba abanga olobe abanga basoki alobi amona kaka baobenga na mbongo biso totikala me ya mbongo biso nyonso ya biso nyonso kitoko bana membre eza kitoko mama ya mama masangu ye mokolo masangu eza kitoko yo wana mutotenga yo kata eloba bana mai bana polikali mama na ngai boni kuna bien na mono zanzunzo lingo zikisa batu na moto tena ni azita tena na teka masangu mekano tano matata la kuna mekano tano matata kuna masangu ngozi andenge nini masanga mai papa epesa mai makasi epesa nini mai wapi kudash mai wapi mai na nzoto bikote nini bana mambo bate na otinga maolo pesa vitamine na nzoto bon mekano ko lakisa bana mama masanga ngo ndenge ezali ndenge zotiango nanu bamona na biso podcast television bomonete nzungu oye bandeko kita moto ndenge zokweya mekano ko loba bon masanga na ngo ya moto yango ya mai oboy kitoko donc susona mutalia yango ezongisi mai na place munga ngazongisi mai yango ezongisi mai ezongisi mama mai na nzoto merci beaucoup oloba nini na bandeko bakolanda biso mpona koteka masango ndenge ozoteka toloba be papa dollar eza likolo mboka eza ya passe bakita dollar biso mibali bakufa deya na guerre tobokola bana ya biso moko sikoyo nde dollar eza likolo boye minerval passe kolia passe tosa ndeni tala jeune fille na oteka masango est-ce que c'est normal na oteka mpona pasiti na biso totonga na biso mukenga na yo olobi bia biso mibali bakufa yo ndongo zana ozangi mobali mosusu nana mobali te papa akufa yo ze mobali nana ete mama na ngai tano makambo ngala tuna mutu ndondi mali nga mobali na ngai ya masango na teka na boko la bana bafele dollar ekita tolembi pardon toba tozonia kwama kobengana mpe biso wapi nali bongo bana membre kitoko makasi eza malamu mingi mais tozana bino sama wa yaya boni yaya yonde yaya mama yaya boni ibwe boni santé eza malamu mama na ngai loba nanu yo mpe osala mpe kaka bamasango toteka bamasangu babilo nyonso toteka awa osiko difficulté ni bomona yango mpona okende ozwa be masango mais biloko nyonso eza komata biloko eza komata makasi babiloko tokandaki kosomba na ba 100 000 ba 110 000 lelo na moma oyo tokomi kosomba ba 200 000 ba 250 000 saka nguba ekomi na baprix moko boye incroyable tozokoka suti eloko moko te ozoteka biloko bénéfice eza te eloko moko te tozokoka lisusu te tala nde tozotelengana passe tala la gomme mais mama bimi tongo azosima ndelaki aye koteka tala suki obimi tongo oteka ta plante apamba ozokoka suki osomba te eloko te mboka ekomi na pasi ya souffrance yango tozosengaki baya kosunga ke biloko nyonso esala nini ekita. Merci beaucoup bana mamba momoni kolia ba mama ndenge baleli bakosenga be biloko tu ekita. Bana mamba eza kitoko mingi eza pe elengi mingi toko tamwa na bino lolenge sengeli ndenge sengeli omoni bana mamba batuka bakolinga be koloba mama kolinga be koloba katoye mama na ngali loba nini oyo linga bisabe batu je sais ngolo baboye biso le message wenji oyo biso wenji obazo ko benga na biso bala biso ba biloko combien fois tu biso biloko oyo ba tu biso biloko to ke so ba na butu boy to yabo la mesa ba buki ba mesa ba tumbi to suka ndenge nini ko na aleki to tsasu biloko to biloko akome mango ke bwa kako ako tu to tangisa bana to tangisa bana ndenge nini biso mibali ya tina mibali ba kufa to suka boni mibali ya tina te mibali ba kufa papa mibali ba kufa ebongo mobali na kufa mobali bakufa bon ça va mobali kufa tindongo zana mobali mosusu bana boya makambo na boya bana koma nzambe bandeko bakola papa sekisika place oyo papa la ibaka ibanda kaka na ndaku te
Yo nesko no mesa ko iba libanda yakate. O mesa ko iba libanda. Na boya ko na ndapo matata bana ba erebeba. Na luka mbali wa kimia ko bala. Ai. Bo mbala Congo mbala ventilier. E ko lia kaka loso papa Kimi. Aye azui kaka côté sphérique nyota. Asimi de la kei. Yango to luka mbala kimia, ba ko bala biso, ba zo charge bana o pour Congo. Pasika. OK, merci beaucoup bana membre. Bokine mama ndenga lobiawa, pasi likola pasi. Ya libe kitoko bana mama na. Ya biso podcast télévision chef Nza Manzamba. To alibe ko yenga yenga na bino balandi na biso podcast télévision. To ko tambola ka toza vraiment a na wenze. Na ya na wenza tipo tipo toza ko tesa bino mbote tatana ngai. Mbote kuna. Bonne santé. Ya papa. Membe ka ko so awa bo na wenze a na reo yo osala be musani. Biso to va charger awa. Ah. Ko charger on appelle ozozo abe moi pe mbongo na yo. Toza moi muke. Ah. Mais quand on bisa batu ba difficulté ni bo kuta nango na makamba o charger. Bon, ba difficulté za ka ba liko pesa biso ba tenité ba sensible té. En plus ba policier ba ko déranger biso ko kanga pamba o komi kuna bo futa manda po ba tiki obi. Papa nanga transfert il colle be combien? Qui colle le transport combien? 2000 fois qui colle le transport 2000 fois. 2000 fois belé. Et c'est belé tout à par rapport à ça si embouteillage na nzela yango mona to chabu to za tamula ya umela na nzela. Kitoko bana membre ya comprendre na ya biso podcast télévision tozana wenze. Tozana wenze ndenge to ko belela nga pesha funza manzamba na ozonga pe pa na ngate yango na ko tuna beka bango mosandi akoyebawa. Ah tomoni bambuma na biso yo ndenge za mbote mama na ngai. Mama na bonne santé. Nzamba zo batela. Mama na tomoni yo waliko teka be bambuma. Mombo komo na oni. Mbuma o wapi? Bambuma ezebele. Mbuma oyo Adam na Eva baliaki yango te oyo ne bachela biso na Bible. Na evite sokeza yango. Meka o komo na oni. O eza pomme. Mais est-ce que boteka yango euta be libande zo ya te? Oui, euta libande zo ya. Bande ko na biso podcast ezo ba kolanda biso mekano ko bisa bango o eza wenzeni. Oyo eza wenze ba eza mala kombo te meto benga ngo ka marché. Na peut-être na baninga so balobe eza wenzeni. Eza wenzeni yo. Bobela wenzeni. Yo moko pesa nga kombo lango. Wenze ya tipo nde na yokaki. Mususu ndenge yo lobi. Peut-être mais na eviti kombo lango te. Mais qu'est-ce que yebisa biso awa na wenze o wenza bitabe oyo awa ba ko benga wenze be ya tipo biloko o be bosomba ngo be tango zo uta libande zo ya ba ko tekala bino ngo be combien? Bon, ils ont vraiment un prix fixe. Quand on kutani nango bosombi. Mais difficulté dans malamu dollar pesa ko kitabo soma ngo dollar ou bien na franc. Ba beta à ton dollar mais tu peux ça en franc. Combien na dollar ba ko beta beto? Bon, ils ont la prix fixe. Le prix au kutela yango bosombi. Merci bana membre na Yabiso podcast télévision tozana bino ensemble bomone tenga bino les grands bokate chef Nza Manzamba manaka na biso awa ekomi na suka na pesi merci mingi na bino te batu bolinga kanga bino les grands bokate chef Nza Manzamba na pesi merci na boss Roni Malundama Yannick Malundama Checking Malundama na pesi merci na bino nyonso na bosanité merci na babone nyonso tu ya podcast na lingi bino mingi les grands bokate lingi bino mingi na pesi bino merci mingi boza be malamu na pesi merci na bino batu boko benga kanga chef Nza Manzamba toto na bino manaka ozo koleka kitoko na pesi bino merci mingi kimya mbota bino nde tokutani mbala sima baba exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona